Na émission au demeure à l'obina Thérésia avant d'aller chez les parents. A fingi yana azamukala ya sila. Olimbisa munorebeti libaku. La forme na ya zala ngolo kwa ya babonobo. Demeure a telemi po afinga yana. Ozomona keza lokwa kindoki moroboy. Mutu ya demeure eza lokola ya batumi bale. Thérésia mtavanda pa na mo na yolo. Ya. Ozomona mutu za maboko milai lokola chimpanzé. Mazo zwapeta ya kofinga yana. Siko wana ba finga yana te, ba finga mams mais à travers yana. Omonya ngote. Isoki famille boma. Ye belle vie à mon até. Ce que zani na RHC là ou bien bino bo lobby et c'est pas la lobby kapinga lobby Miss Lola lobby ne ko ou bien ce moura lobby comme que non ne zawana si la pekisa ba fan nai. Voilà. Ba so musapi. Loko ba nga ko tsona du sanko bato kanga musapi wana. Na bien les lotés. Jeu de l'estime envers pasteur wana. Na respecta kae. Voilà. Na fingi yo te papa. Na bi ke bate belé ba yo biso na fingi yo. Premièrement, limbisanga na no am somona na teneba na zaki likolo. Na fingi yo te. Na lobai ke oza pasteur, voilà. Il faut oyoka tous les dématons. Voilà. Ta bossani. La bossani c'est ça. Bandoki via za ya nanga via za ya nanga. Oh, via za ya nanga. La casse. Mucho pasa elanga émission. Oh. Tango bakanginga asale émission et Miss Lolo asenga bandon. Takabiloba loba. Yo, tout fina mucho poki. Tout fina yo, kotanga ka koma langa na émission non teta elonge kuba. Le quoi chimpanzé. Vous s'abonner pe na chaîne na biso oyo. Demel TV original. De Banza London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV original. De Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bonjour, Bakou et Roland Abino, humble serviteur, au nom des détenteurs Hervé Le Sayoua, mais ça toujours, que c'est l'Abino à travers cette émission. Analyse à parti pris. Analyse à parti pris, émission, tout ça, l'Abino analyse selon l'actualité. Nous sommes comme l'Abisso, l'Ambourg, musical, théâtral, politique, toutes les actualités. Tout mes gars, un peu que développement, quand on a raté l'émission Nabisso, je vous dis un grand merci et puis je vous dis bonjour, bonsoir, selon l'air à laquelle, Roland vraiment émission. Oh, et puis je vous demande déjà de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour ne rien rater. Merci à tout le monde. Batutu Balinganga, tous les avakou de SB, toujours Maboro Likolo de Tomesana. Merci à notre Mams Sila Bissalou. Merci aussi à José qui peut me derrière la caméra. Pembeliser Bango tout quoi. Ya Patouziko Papa Neliziko. Merci à toi. Lily des Suisses, clin à toi Lily. Merci à toi. Bientôt c'est mon anniversaire. C'est 6 novembre. C'est mon anniversaire. Hein. Vos souhaits, vos cadeaux, vos vidéos, vos appels directement sur mon numéro, ça me fera vraiment du bien. Hein. C'est 6 novembre, 11e mois, le 6 novembre, anniversaire. Il y a tonton Nabino, tonton des Abakou, il y a tonton Hervé, tonton National. Et ça, on a bien sûr vraiment pour soutenir. Merci à ma pasteur Françoise Wang depuis Paris, Église La Flamme du Fé, Lolita Molo Sabébégou, Nouvelle Énergie depuis Australie, clin d'œil à toi. Merci vraiment à tout le monde, tous les internautes. Tu m'as fait Sam Kouk le nécessaire, Sam Kouk le nécessaire, Sam Kouk le nécessaire. D'abord encore 3 fois parce que c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon thème, ma maman, moi c'est mon coussé à Talo. Merci à toi, merci à Laurette Mpalatigas Dizamatch depuis Belgique. En tout cas, vous êtes vraiment nombreux, Bayanga. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur mon plateau. Hein. Je suis accompagné avec mon invité. Elle, c'est qui? Elle, c'est Maman Leki Bissalou, Miss Lolo de tous les temps, de tous les jours. Balobi famille Bissalou Ndema Kambo. Voilà, je vais équiper, mais si tu aimes un langage avec moi, il faudra déjà n'appeler ça déjà. Yanga Maman Leki Mbote. Miss Lolo. Ouais, tonton Hervé Le Saï, l'oncle des Abakou. Bonjour. Bonjour. Boni. Oui, nous avons ça là, nous avons parti là. Na moloka na makusa. Na ebisio. Et yo monde to ça ilubu pamba. Na ebisio. Na ebisio. Molamba bien. Ah merci. Na tadi gando sa mo ba pisa ngo sangisa ngo nyoso na. Ngali na penya boy. Olamba nini? Na olamba ngombe na bilo akati. OK, ngombe fraîche na bilo akati. OK. Mabomu, moi foie. Moi leke kaka. Sakana nango
Oh, blanc, la linga. Oh, cop nanga. Cop nanga. Et puis il y a bien. Béton, on peut en foufou. Donc. On béton la foufou, voilà. Foufou peina donc. Mbouma kimia. Mbouma kimia. Ça peut batumbote. Ouais, normalement. Et puis to senga mingi mingi na ba bakouk. Na ba dina ba mbote belé na mam sila. Babi l'impératrice, Bekam Pombasan, Yonde Maman la Bango, Aigle, Totalaba, Otalaraba, tout la C, Yozadala niveau l'écolo. Voilà. La pêche Mbote Belé, ma fille chérie, bisous, bisous. Mbote Belé, na batunion, surtout pour soutenir Sila, famille Bissalo Mobimba, Tata Moissi Di Binga, Tata Moissi Blandine, Tata Moissi Aminata, petite sœur Bissalo MK, Mukeba, Yagola, Laetitia Ndongala, Irano Kiala. Nazo senga na bakouk boy. Message Oyo, et outil et paya andeko mususki les abakouk filmer réclamation et koti déjà filmer réclamation et koti ba changer les biso stratégie tant réclamation zo kota batu ba sala live pour ça nini ba déstabiliser filmer tant ba bakouk ba tala live ba zanga moyen ko tala filmer. Objectif na biso tozo soutenir Sila au hasard moko ya biso totala réclamation to commenter to partager to liker et ça ko soutenir Sila na moins $1 na yo ozo soutenir Mams soki bozo tala ba live voilà koto yo réclamation et tala matin les abako boyoke na biso na ebike boyokaka tozala toujours na poste tango mutozo comme kimisa misu pai pai oroa kozanga bénédiction oyo balakaki na babakouk Mams aza biso ao sala musala o ezo monana so totali réclamation ozo comprendre que ao pesaka ba histoire o eza vrai eza ba fait o elekana na ba famille voilà c'est une eza ba conseil o biso photo landa to kota na distraction te j'espère que tout le monde va yoka vraiment Maman Zozo na Ends Maman Chouchou na Nyota président Josué Ngoni Vera Maman Rosette Roline Zinga Rachel Ngalula Natacha Elda vous êtes vraiment nombreux bon c'est conscientiser place vos alliés bo solo na ba ndeko mususu na bi message ko matina ba extrémité à terre totala réclamation et surtout réclamation oyo eza film moro oyo et na lesu ya makasi ba te belé bazo tchelango ba cal pour que ba te belé bazwa l'été ya malamu te. Alors nous famille Bissalo on vous demande, on est ici juste pour faire la promotion de nos produits. Produits Nabiso Eza, la série Otozo tient la chaîne Nabiso SB. Ceux qui vous film et Koti, s'il vous plaît, beau talayango, beau partager, beau aimer, beau commenter. Et c'est là moi malamu. Tout ça au maximum et ça n'a bien. Ceux qui ont côté en distraction, Mickey, tu risquer marambo ça sous bien. Tes réclamations ça déjà en tout cas totalango vraiment comme il faut. Comme il faut. Et au sein là vraiment qui toque au makasi mingi Miss Lolo opération 100 nabiso de message au sein tout le monde a déjà un habit chez Betty déjà na konangé 3 pays déjà na konangé et il faut que la musababa on dit ba tie bango ba bilo mona misu ba comprendre surtout que il faut ba ça musala bango ba toujours au poste ba zalaka balingi babunga siko tulanga nini Mungu na créé stratégie sika. Ceux qui filment coach le quoi ba yebi ki ekota 18h. Bango pe kuna ba side ni ba bandi live. Mais tout nanga nini ba combatara mwana nzambe te. Voilà. Po obunda bitumala ete mo obunda bitumala nzambe. Nzambe c'est ça. A comme ça biso ba longi à travers makila na ye. Si. Yo so za besoin produit talama. Oza besoin produit tekama. Fukama. Pour ya balaksa mutu nyonso. Voilà. Bonde la penya sincèrement, nzamba yo ka lo sambo nao. Pour ni bo combattre muninga. Asala. Faut bonde la ignorance, il faut bonde pour du vrai. Asala nini? Bozo bonde la na ki mutema mabe. Voilà. Bozo tshela biso mam si mutema panzi likolo. Tu t'imagines que tozu message ya ba fan. Na émission au demeure à lobina Theresia avant d'aller chez les parents. A Fingiana, azamukala ya belle ya Sila. Olimbisa, munorebeti libaku. Oyebi kotala demeure. Na forme na ya azala ngolo kwa ya babonobo. Demeure a telemi po afinga yana.
ozomona ke eza lokola kindoki moko boye mutu ya demer eza lokola ya bato mibale. Thérèse mutavanda epa na emo na yolo yaya abavanda chez les parents alobi Thérèse avanda chez les parents. Thérèse aza mukala est-ce que yana koza mukala ya sila pwani kosaka na mokolo boye Thérèse aboti bana mwana Thérèse ya kitoko ya mwasi tokobimisa ye awa comme ça demer azwa makamu na ye ozomona mutu aza maboko milai lokola chimpanzé bazozwa mpe ta ya kofinga yana demer anilotike comédien à kilo lokola ana wa sala ko wakenda sango ofandi bozofinga ye siko wana baofinga yana te baofinga mams mais à travers yana omoni yango te bafani batindi audio babi soki demer toti audio yango oui tochango ko soki demer a continuer bango moko bakokende oluka ndako ya demer bango moko bakoluka ndako ya demer molimo wana bafani bakomi na niveau bakende koluka ndako ya demer pourquoi kofinga moi je comprends pas batu musubu banda kofinga makambo na ngamba sila mais ceux qui lelo ba miss lelo ba yeba attaquer économie problème bataki na ngai babi bango tango ba ofinga mutu na bango azomona te mais tango ba miss lelo ba to banda a oui monsieur qui hein bonsoir tata mwasi ikamba demer bozwa solution to bozwa te so ete biso moko bafana sila utana kata Kinshasa biso moto réagir parce que nous avons titre moi batie que non demer insulté parce que pour yamba ma Thérèse donc c'est une paix yamba ma Thérèse donc demer insulté ma Thérèse a bengi na mukala a bengi na mukala de 1 de 2 demer a l'opinion que non ya na vanda que chez les parents mwana na koza na ndoki te peso kana kindoki ne ba melisa ka yango na mabele na nzimite ka ba pesa ki yango na nguba to na lipa ye pene na mo ba melisa yango to ka lukasila biso ba fana sila to préparer ka journée to ya to ngato sala prière avant réclamation mais to doser parce que ba o peut to solana ba on va piquer non to kanga na moi non vraiment ya bien pour to mata des mères au fa ngato lukasila mutuna ina si ya cha mutuna si ata mutu koleka sila siko ero finga boy ce qui famille boma ye belle vie au monate ce que zani na era sila ou bien bino bo lobby et c'est pas la malobi kapinga lobby miss lola lobby ne ko ou bien ce moura lobby comme que non ne zawana sila pekisa ba fan na yi apekisa ba fu sikolo kola eza demer tanda sponsor to za banani te ba koni mama te oh demer nga ye ba biso ngana osalele fui parce que na appela monko ba correspondant ba auto benga nga siko nga pona la na quand ba jeune fille ba bi ba siliki ba go ye so ba yebi kaka adresse demer to bimelo ko ba ta famille bota to betse donc ana misala mabe uta ba fali ba pinga na ye mutu kutu abimana internet sintsaka pashi na babebana balobana bati azana kindoki mwana na kindoki yene ngazana tolalele bapongete akosuka mapeni ngazana kosuka ne mabe tolalele bapongete na bapriere sila nda azokipete po sila bien etika akota bizoba nita akomeka sila kokota te sila za ta kota na bêtise eza ngi biso ne baesa ba émission baluka makambo kasi bango wana ayebi Thérèse te yelo mbule beta zalo ba osaele émission azila akoma ngata kwa esinda cha ba deuxième ko miseti na suka amwe c'est pas na mai et ça va beaucoup ba deuxième so yoka eloko bobanga so ba deuxième so tia ngai voilà en tout cas na yokinini voice yango miss téléphone yango pourquoi sikoyo bo monike batu bazo banda sila ezo mona te mettons ba miss lolo ba tata moi si ba koya ba koloba ndeti nga kuna na finga te nga ba mabe nga noko na finga te nga za wana pour le tien sito boma moto mais ce qui lelo nga na temi pena banda ko finga en tout cas ba te beba okota ba tinel ba mona lisusu te à quoi bon ya koloba na maman Thérèse bon aza maman mukolo quand tu veux trop c'est trop c'est trop so yo finga te nga lo finga tango ba oya aoluka monde ba simba yana ba yebi ke ngana olinga te na yana
tendresse en ligne na yana. Voilà. Ba so musapi. Loko ba nga ko tsona du sanko bato kanga musapi wana. Ngani na zabona opesa ka communiquer. Boti de nga suma lo bate pa tendresse ke ba luka nga ba kanga nga. Bokende ko funda nga. Nous demandons à toutes les personnes qui veulent faire arrêter Miss Lolo, allez déposer votre plainte au parquet, soit à la 4e rue, soit au parquet de Kalamo, soit ici en Djili, soit à Matete, partout, votre plainte sera acceptée. Et puis, bati la plainte, nakende kosamba. J'en ai marre. Yake balini bakangayo j'en ai marre au finga ki mutu kingandi afundi yo voilà bokende bofundanga batu ya parquet bayela nga plainte na kokende ko répondre voilà l'état abomaka mutu te et puis nde na zaboye na droit na nganda mona yebi l'état o compliqué nga vite pona ko samba so batuni nga question on a moni na lobaki na ondima o moni l'état linga mutu on dit maquet na salaki au salaki boy so salaki ndima koko sa te leta ndinga mtako sa te voilà siko écoute ni sunanga ngana ko sa te ngalo ba vérité voilà au lieu bo benga tata moi si tendresse di binga ke peksa Miss Lolo toyoki balimba kangisa e bo kende ko funda nga na mboko bango moko na état de droit o donc bino boka se so boke funda nga mbamo leta bazuma nga bakangi nga chu kota na kasho boyo kasoni et puis ba funda non na likambu nini na problème nini pasteur de la foi émission to sala na yo na éviter tonton vraiment fingi ezako na émission finga ki yo fingi pasteur de la foi babi na fingi non non botika kokotisa mosala na nzambe na ba bêtise na yango ngape na le botika kokotisa pasteur de la foi na ba bêtise oyo ezoleka na YouTube oyo batu nyonso ba moni na fingi bango bake funda nga yo finga na loba no après ma pasteur de la foi biso tout yebi pasteur de la foi c'est un homme qui se respecte to yebi yango très bien depuis abanda musana ya théâtre pasteur de la foi notre tika ko monde na ba polémique te ba base te na ba clash te azara toujours à sara musana et comme il faut alors ceux qui leur ont besoin de bima na sima bolinga siko batu tuba yina sila boko mokosa makambo wana ezali na comprendre bango ke bolinga na pasteur de la foi ayina sila bako mokosa makambo ke batu balobela sila bako mofinga ye yo finga pasteur de la foi to baki nini juste que aza mosali na nzambe il faut dans tous les deux camps oyo lobaki yango wana maman au moins injure yango nzamba lobaka ne touchez pas à mes wins souci dans les abouemis to si ça non likambo yango ya pasteur de la foi ototika biso na biso to kenda piquant un mois pasteur de la foi na batutu baroloba papa Jean-Paul Mayata na bien les lotés je de l'estime envers pasteur wana na respecta kae voilà na fingi yote papa en tout cas et lobika tendresse miss bat ba comprendre na façon lobelate ngala tala be mission non na yoka place au fingité voilà muta finga reza ngai na ya bola mais le quoi batu ba ngala kota la kati ya piquen to ke bongo voilà pasteur de la foi na bi ke batte belé ba ya biso na fingi yo premièrement limbi sangana no em so mona na teneba na zaki likolo na fingi yo te na lobaike aux pasteurs voilà. Il faut oyoka tous les deux matoi voilà aux âmes konza mboka folia tous les deux matoi folia litoi mon côté yango na lobangiti yango wana aux au milieu du village ezali bongo te c'est ça mais habiter j'ai mission nanga IP tout ça qui on a parce que moi je peux pas permettre aussi que par exemple au finga passer de la fois dans l'examen et ça m'a pété au finga passer de ça m'a pété moi j'ai compris une chose. Il y a des gens qui ont besoin de déstabiliser Kassila. Donc, il y a des gens qui ont besoin de la foi Aïna. Donc, ils sont plus loin. Au moins, enveloppe. Enveloppe, même ça tient là. Et comment ça, que tu as pour ça, même ça, l'on a pembé. Ok. Jalousie boti pour l'enveloppe. Tu peux imaginer, Moucho Pina Libongi. Libongi de oh, bien, oh, comme moi, Mouta théâtre Kala, ya vient Alpha. Ma vandelinga na RTNC pour ba lobaka ngala finga ma vie. Oh. Likamose sili na ngonga na ma vie sito bongisi. Bango ba tellement na YouTube matière ezate. Ba ma diembela kana sima likambo wana
bazong sa susu ma vie na kanda Oh ndena sali bango na miki bango na linyuka libende Oh ba bandela sumba simate mikolo mibale bavandi na RTNCD de RTNC po bakelo bake tonto ave ngandela zabona mwasi obenga un acteur voilà journaliste journaliste alo bana invité ndenge zaboza un acteur et puis yoka invité ba guerre ndenge zaboye eza concurrence royale parler royal Tony loyalité mais royale concurrence royale bazoba mibale bavandi baosala analyse bazoba bazwi kombo nanga batie na kati bodestabilize nga te omoni nga esprit kilibi penya donc nazaka bongo kidiba te bokweyisa mwana mutu te keba omaya mukamba na bima na forme mai na forme mutu penya mai pum bino boyebi place bakunda mutolo nanga boyebi te boyebi place nga na batama boyebi te chose talent chose ya nzambe tonto herve nzambe adolakisa na bato mosusu oyo bayebi yo te lelo navandi na tongo namoni kaka pasteur ya bagrand frère na nga mpo nga asambela na église ya bagrand frère na te nga église na biso ezaka pembeni pasteur na bango abanda obondela aventure nzambe aolakisi balingi babwaka elanga maladi na lokolo ayebisi ebondela mpo na nga siko kaka na kati ya vision amoni grand frère na biso abengi na téléphone allo pasteur ke nobondela mpo na petite sœur babwakeli maladi talaka mosala ya nzambe bato ase déplacer aye awa na tongo mpo yo osalelanga prière vraiment et puis eloko esali lisusu apesanga message façon na yambeli ye po mo bato mosusu bazalaka moto atemisi na nzela bude ye te est ce que mobali nyonso so atemisi na nzela ye soki koma mwasi nanga ndenge ayaki façon na yambi ye mbala moko esali mpe esengo apesanga message ça c'est bien abondeli mpe mbamo mpo nga kutu na bagele na nzoto nanga nalinga te nafukami abondeli mpo na nga bajalu oyo bookende ndako ya nganga mpo na oluka nga naotiela bino offrande voilà faut s'aimer naotiela bino offrande omoni offrande naotia mutu nyonso oluka mutu na nge kweya ye aokweya voilà naoloba ngo na monde ya média nazokende kotia offrande na nga naosele vi na nga naotelemisa erigi moko naotelemisa nini moko oyo nyonso oluka mutu na nga mpo na nga nakweya nga navanda na ndaku nasala mosala te yo sala mosala mama to papa mutu nyonso azotelema likolo ya vi na nga voilà nazo réclamer bokweya bokota libulu ça c'est bien oyo omeka oyo atie tembe keno beka comme ça natemisa nzambe na nga toyeba na aleki bakwesisa bana likambo na oloba ngo nalobi yango lelo dimanche nokena offrande na nga nakepesa nzambe naotelemisa offrande likolo ya vi na nga nasi natelemisa offrande mpona ya bana na nga mpo na nga moko oyo naotelemisa siko mpo na mosala ya youtube oyo nasalaka mosala oyo nde esalaka nazwa mbongo natia dime mosala oyo nde esalaka nazwa mbongo natia mbongo na partenariat mosala oyo nde esenganga natia offrande mutu tu oyo olinga bula mabe oyo ya na poison poison edenda voilà baplan nyonso ya mabe oyo bosala likolo na nga esimba te mpo toa na réclamation c'est bien moment réclamation toujours réclamer nyonso ya mabe et puis nyonso ya mabe osimba te trop c'est trop oyo eza internet iti so oyeba oloba te kota babondeli david batilaki Aaron nani moïse batilaki Aaron ntango nzambe akutani na binga nayeba oloba te batilaki Aaron comme interprète luka mpe Aaron na yo aza interprète na yo nga nazali na l'art de parler bolukanga bobomanga mpona bosala nini et après ntango bobomanga bino bobokola bana nanga mwana nga suka na 7 ans et puis bakoma yo te bakomanga te bakomo te tonto herve oyo miss lolo te bamukamba tonto herve omoni nde yo ozala tonto herve osala baémission bien bo eya na journaliste mosusu alukaka akoma lokwa yo akoma yo te ata zwi baquestion oyo opose nga arépéte yango ka ndenge oyo opozaki akoma yo te voilà vraiment il y a plein de gens qui comprennent l'homme sous-souté. Il y a deux choses différentes. On dit des choses différentes parce que c'est la chose, c'est pas. C'est une chose. C'est une chose. Il y a des choses différentes. Koloba vérité na kofinga.
eza ndenge moko te. Kofinga eza insulte. Bosolo eza vérité. Kofinga eza injure. Bosolo eza vérité. Alors, depuis la bande au salle émission na Miss Lolo, na monate avandi morabla muki bu abimisi mutuma bo pour abandi kofinga été. A cela ka ba droit de réponse na maloba o batu balobi po na ye et puis aloba ba vérité sur makambwana. Na côté la été. Naza pe pour yete, mais juste naza ko éclaircir likambu o pete ba mususu balinga ko tiena na ranger mobo na ramo ya mabe. Ok, azaka na ranger wana te. Azane femme moko droiture qui se respecte aussi ou ya loba na ka vérité à cause ça na été na biblia ndenge loba ka to ba bo solo ye pas na ka na bo solo na ye yanga loba ka yango. En tout cas, arrêtez. Na émission na peka lobby na mona mutu mo patinde nga lien nango na kotinda na tali début nango boye fi wana na été so comme ezana azaki na muchopi alobi ke Miss Lolo mama mukolo bakomo fingo ya abareke ba finga yo mama mukolo ozo omoni ngai tonto Hervé neti ki mukolo na okela ngo sonité ngana ba genre ya ba fille ya théâtre te o bakataka âge na bango bakoma bana série 8 ngana za série 7. OK. Je suis le 2 octobre 79. Âge na ngai na kosaka te. Na koma na ngamo na 1970, na koma na ngamo na 1969, na koma na ngamo na 1950 pona nini na koma yaya ya bato. Ngana mama mukolo mena otinda bangoti. Bango baba leki na ngafula tinda bango bitinda. Bilongi na bangwana ndenge kembi makasi wana. Omoni ba matiti mo ekembi. Toto vraiment ba matiti mo boye. Bana kala série to zara okola to bando pindola ngo boye za lokwa ba pelouse makasi wana. Za mike boye. Matiti mo za ekola ka penza koma ka penza koli. Ah wa minele to sakana. Obenya ngo boye ba ebisi 600 na wana to bando kanga ngo suki ya maboko oye kola suki ya maboko na matiti wana. Nde bilongi ya ba fi wana mibale bavana na RTNC bazoba. Nde bando sala analyse. Yo benga nga mama mukolo na bana na bakoko. Osho mona ngai na bengi oke bakoko na nga bakufi nzala. Pesa nga mbongo olesa bango. Voilà. Tonde na ka mama mukolo na nga boy sina benga ona ifoke nde na zabo na okemba mwana mai lukela ata mo eloko. Omoni tango nga bosa analyse boy ba oloba. Libongi otenga misa munoko lokwa mama mukolo atie tumbako ba mama ba yako basala. Otenga misa munoko lokwa ba mama mikolo batsa tumbako wana basala bilanga. Ovandeli kombo nanga. Ozusu na ya Pierrette muto lito ya muteganga na libumune ti lelo. Akelo kozong sa lito ya bato ali kozong sa te kwa vanda sa elanga analyse. Mais bo maboma binombale. Bo maboma makasi. Bo penza maboma. Epeza mbala na bino asuka. Bo linga bo simba. Bo toucher ko na minute eza ngai bo mata bo kita lolo. Na ba film c'est SB. Analyste c'est Lolo kangi YouTube. Nanya ole ka. Et puis bachaka yo na kombo na yo. Ezateke batu sa sala émission batie koma mutu musu petalama. Bachaka pena Miss Lolo. Petalami. Na émission avant ya mama na moi za na France auto benga ngai. Aza kutu mobile na aza ndeko ya mbala mavia. Auto benga nga pesinga conseil. Abibiso total ke mission. Ozo comprendre. Batu ba olinga kaka bachao na queen na problème. Queen nazala ka soka salimbisi mutabosani. Bosani c'est ça. Bando kie via za ya ngai. Via za ya nga. Via za ya nga. Makasi pelisu. Na famille kutu boko so na pena ba yaya boloba ba vérité bozonga na kaka. Et singa famille bina na ekata. Ekata na te. Yaya limbisa leki na yo. Koyoka banguna te ba olinga ba zikisa motema. O leki na oya banga depuis kala oyebi nde leki na a fonctionnaka. Ya yo yebinga ne na zalaka. Na zalanga matumboli ya. So lobo silikila ngai. Ya yebi leki na zala matumboli. Oyebi ya. Ça c'est bien. Vie à Queen Mada, la présidente maman vie à Queen Mada. En tout cas, limbisa Miss Lolo parce que c'est ta petite sœur Miss Lolo et maintenant qui monsieur pas lobby qui a un problème na hote. Il y a un problème na mucho. De quoi no tangi kombo na ye na un problème na été Afrique na bani na ngai. Mucho na biso vérité.
Au moins maman n'a la tendresse. Asa ndeko na yo muchopi bobo. Yango na nalo baboy. Tonton Hervé. Au moins maman n'a la tendresse. Ba muchopi yo bazaki émission koti boy muchopi atindi lien. Oh. Si ba kanginga na parquet tanto samba, muchopi o benga tendresse. Di binga. Na sa live, na sa l'émission. Tendresse c'est zela nanu. Di binga. Mukie. Muchopi avanda lisusu oyebi place bana na linga kote muchopi zana yebiso vérité ngai Miss Lolo na linga ka yote tiana mutuna yo taba vanti biso to solo la yeba ke nga na kotikala ka kolimbisa ote oh abengi camarade nga za na Turquie camarade nga poster nga ka nezalaka na statut boye atienga abengi camarade nga ka dogo master nga na dit mawu na pesi mbote kadogo ocha fio yo bato sa théâtre balinga ka ete oh nandeni muchopi asala nga émission oh tango bakanginga asala émission Miss Lolo asengi abandon oh ngala munoko Miss Lolo chaka na otika lo senga pardon te et puis Miss Lolo nenga zawana moyeba bengi na ba film pas bato ezate po anini po azaka biloba loba yo tout fina o muchopi oki tout fina yo kotanga ka koma na ngana ba émission on teta elonge kuba le quoi chimpanzé muninga lobi kaza na problème na ote Miss ngala za na problème na ye ngala za problème yo za problème il faut to koma na problème na zaka na problème na yo il faut to koma na problème eh oh mutasela nga émission bi Miss Lola senga bando ayo lo ba ina ne pas cela ko émission ye mutacha songi ah na na tendresse bibinga Miss Lola fingio lia yango azwi lia ya male na wa uchokufa ya mobile atindi azwi lia ya saratola atindi ndoki obonde bo suka tendresse ndeko na nga mwena chadi ndeko na ngai bo sambwa famille moko bokase tendresse abomanga tala to koma leba pire mo joana na zai pas tendresse niveau na liaki niveau melaki niveau ton façon melenga masanga muchope o raté et manqué niveau liaki o manqué tendresse o meli yo yebit to ça qui va rappeler azaki na mona ça c'est bien o moni batuko so baba ndeko ni kama makila soki na kisongi o bochela tendresse Som tu mususu. Pardon na senga kaya ngandi matani ngandi malaki makala. Na me alon mai. Ça c'est bien. Ngandi mate. Muchope de kinga mungongo. Te faut cha mungwa pa bima. Mungwa. Mungwa pe yango ya. Muchope. Menga siko. Muchope bima la voix nga. Na boy bima la voix nga. Oche mungwa? Zacha. Oh bakisa to ocha izu. Zana l'action de la chagite. Mungwa yango. Muchope. OK finala kuna. Ndo li mungwa bonga kufa ngati. Kati. Ole nga mungo. Voilà, donc la vision sur Miss Lolo, mais en tout cas, elle passe parce que tu as talé la vie. Ah, il y a un problème n'a été. C'est que c'est Miss Lolo a changé. On l'a dit. Tante Hervé. Il y a un problème dans un problème dans. Il y a un problème. Ah, c'est normal. Muchopi oyo ki Miss Lolo bi yenda za problème na yo. Yo le beau zané na problème na été. Il y a un qui na lo banaye mais bi yenda za problème na yo en tout cas. Yebaka na ko supporter yango bongo on est à la fin déjà habiter un mot de la fin par rapport à Babakou et puis par rapport à l'émission par rapport à Yomo pe Miss Lolo ko lo bani. Merci beaucoup tonton Hervé na sepeli ndengo yo yambanga quand tu fais des missions pour la lumière hein lumière comme au couille je vunga ngo ça na Miss Lolo minute mukebo était parce que m'a le baiser belé maman tu finis dans des matin tu devais aller ouais quand aller au côté. Merci beaucoup, tonton Hervé. Vraiment, on s'est déplacé. On dit vraiment répétition. Vraiment. On dit, mais on talanga. On dit, en tout cas, vous s'abonner à Awa. Parce qu'on nous a mis Lolo souvent. Vraiment. Vous s'abonner à Awa, ça bien. La 2000 TV original. Vraiment, il y a Awa, il y a Awa, 2000. Il y a biso to senga kana babakouk distraction kotate ba nga ba déstabiliser mams to timbeli stratégie na bango nous a basé sur mams to s'abonner sous massivement
total sous réclamation massivement. To partager en atapa mindele to partager titre de la réclamation c'est en français mindele ba otaba ko tatanga oki lingala kuna ba mot français tonton Serge Louye ya obimisa ba mot français ya o obimisa ba mot français Pierrot obimisa donc ba mot français mam si mo obimisa la bisal kuna ko to bekate mwana ina donc suka ba mbote na ba union so balinganga faute de temps émission ezo kene na chité ba banga na mino et yo kana penate mais vient nga club en Zambie de Bundes na pesio mbote Kelly aba Kelly maman mo konzi na kati ya Zurich mon vieux guide ya souka pa populaire à la barbe blanche villa des monarques na pesio ba mbote belé mami longo macha menu ya makaka biso na ba rataka commentaire te mami longo ano mona mami longo ye alanda biso partout mon thème ya papa Jean-Claude Mibango na pesio ba mbote belé bisous à toutes mes amis à tout la baninga langa nyonso tout Lerine Boyo Sogin Gebas Karine Lifela Honorine Elombo Françoise Betty na fondation na ya FF Samba Mama Gerda Kidinda Mama ya Banebele Mama Pasteur ya Solo to pesio ba mbote bele bisiko zali na famille Mobimba Papa Ibrahim toujours na pointe Bisomoko Papa Ibrahim notre Papa Ibrahim baoluka bakanganga te Papa Ibrahim na pesi mbote na ngai na Mama Gerda Ibrahim atika kaite Papa Ibrahim partout na célébrer tous arana dans aina yeto liepe ba mbisa na minene wana enveloppe mbisi mo senti 45 000 francs mais to liango to lies go enveloppe 4 enveloppes te kozala Mama Gerda bien kozala na Mama Gerda Sengo donc mbote bele na papi Tim Abedi makambo 3 fois champion donc voilà papa na ngato tie na seto bongisi batu yosa tu bayoka elobi na lobai na longwe la team en tout cas to bongisi na papa na mwana et puis ba conseil ba pesinga ba conseil ba bengi ngai okolonga na team te wana zanda kuna yo diama zande kuna yo botia na se ngala yo kela nga batu to ayoka atenda za nyama nde yo mani yo matokolo yo ndete yete nani wa Muchopite. Ah, messieurs, vraiment. Merci à vous, chers internautes. On est à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Na confesse, vous avez toujours la vidéo tonton Hervé, c'est la vidéo Monsala. Merci à tous les avacours des SPI. Je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Demain TV originale pour ne rien rater. Merci à maman Sila Bissal, notre mams. Merci à Lily des Suisses, l'un et à toi. Maman Pasteur François Wang depuis Paris, Église de la Flamme du Feu. Merci à toi. Mon vieux Sam Koul le nécessaire. Sam Koul le nécessaire. Sam Koul le nécessaire. D'abord, encore 3 fois parce que vous avez radio, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, c'est mon cousin à Talo. Merci à Lolita Monosa Begou Nouvelle Énergie. Depuis Australie, c'est 6 novembre, c'est mon anniversaire. 11e mois, le 6, c'est mon anniversaire. Non, il y a pas soué na calamité. Calamité. Veut dire que tous ensemble, voilà. Oui, quand on a une journée Mboma Kimia. Tolia Foufou. Ngamo olamba te. Namakusa. Miss Lolo. Maya Mukamba. Bino ko accompagner pour photo filmer ngamo fona lamba journée wala kitoko ngamo fona biso de ba image boye na bolie to kitapenya kuna nanda kuko toros baloko soboyate to bengi oza babakuki ya babaku to la kitapenya parti pris na ebisao. Je vous aime beaucoup Joseph qui peut me derrière la caméra, peut me dire, il n'y a pas de soucis, papa, tous mes enfants du groupe Galaxy. Je vous aime beaucoup. Quand on vous dit au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.